éviter voilà qui ça dit présentant au champion ma Charlotte et pigeon to sanité et c'est que la malaïka hein to sanité hein donc Marie-Claire c'est que la malaïka to sanité présentant toujours champion donc mère Nabiso Nangola maman Joséphine Fodiangani donc ya papa ga to sanité idéologie Nabiso toujours ya présentant au camp ndenge zalaka. Il était comment quand on est toujours pesant vous avez Bayuma donc idéologie coup de chapeau nani bana Londres hein donc biso to basu to ba to sola na tongo si do tongo na ko sola eta mungo na ngepesa so solo bona minito bambimi na biso kote comme nkafu na nenga muketi na to ba ega ke moi muke Charlotte pigeon Ibrahim Yanzame na los bana Londres makama onde ya ngulu oto ya mipena que non ma gloire mbinga ai pena sur le terrain et moko pena comprendre que j'ai un nkafu à danger sikoto pesa ntango ni sito pesa ntango déjà ya ngona c'est que ipe komi tuzuzela kama masola ndenge zala kaka yaya tuzusela nkafu ya tembe donc nkafu ane zali ke bana Londres tout les boza boza de cité to ba be binotro aninga je mo ka pena banzemo na bino ça bien on mona isenga yiki no moi police et to bosete nyoso boza ngoka bo comprendre ko amiko moi chazimeza goto ça mo va traiter ça mo place peneza pakebo obozo ba nostalgie wana bien mingi on lobeza na hote nga zalaka toujours ka wana ndina avec la sola déjà bon masolo msusu eza suwa masolo ezate yango moni ki noto beka Ibrahim Yanzame na nyoso na kati ya Londres pas de parti moko te di bino tunde boza bongo alaba ndesiko to kende siko na idéologie ke pesa ntango champion Inter to wana on a anniversaire pesa ntango 32 ans quand on est tobaki 32 ans pesa ntango o pesa ntango ezali nini kafu na kafu eza compagnie eza entreprise siko ah bino bozo na idéologie ndango moto senga toujours ki bana mai mazana biso tout to ba to pesa ntango obo sati ke mpeve za kaka pesa botika ki biso nyasa pete Mama Charlotte nyasa pete balobi nyonso eza pete et pas Ibrahim Yanzame Nzambe na nyonso